HP Media. Nzamba na makoki akotisa yo mbeto yo hôpital na santos anamo. Ta transport ou la bomba de taxi voiture nous autant mona mwana. Nzamba ko permettre accident seulement pour les commis mitrai 40 santos en bâtiment mbeto hôpital. On va nous s'embêter dans mbeto hôpital. Nzamba ko permettre l'émission 4 na sangor jokin dîner la clinique sans prédication. Nzamba ko kotisa boloko likamoli botuna makolete tanga mokando. Malachie chapitre 2 verset 2 à 3. Kola loliboyi et sana bilongi mosusu to bato mosusu bayoki maloba na ngai me babeti karaba boyi kotosa maloba na ngai komi bayoki bato cité ba mettre maloba na ngai au fond du cœur te nazo zwa mapamboli na bango nazo komisa mbila kele mabe pe nazo zwa bilongi na bango na kopakola yango nyei ama soki nzamba telongi na yo farake lobi bakinwa na na kolongo na vina. HP Media. Omota mona libaba nzambe oba ko kama moyibi quelque part ese yo fana ko so bima bo moyibi abakangaye ayiba saki mo ezaki na ba dollars basi moyibi na démontrer détester la personne pesa ki seka 70 dollars moyibi ko bando luka monita la si innocent moto nzamba pakole longini ta bazote ya zo budé nzamba ondimiso ko mona na kacha boloko a ondimiso ko mona na kacha prison nzamba capable ko memo kuna mais pendant que ozo ngolu ya ko yoka ka biso na niveau d'écran na niveau ya etando qui mes frères profitez à la grâce. Romains chapitre 10 verset 17 lobby, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que bien aimé basambo bazotea ba pasteur bazotea ba évangéliste ba prophète bazoloba ta la génération toyo matal supoto loba kana para nzambe est-ce que banda kotea papa yo koma mukolo age ya mukolo ya mokomi mukeno makasi no kukanga bana mike bakamuke sukali ma fioti ma nyonyo ma bousquelette ozoma te pesa kindokio so sala okotika kindumba te. Mon Christ a baptisé au nom de Jésus-Christ, un vrai chrétien affranchi. À côté de la vie impudicité, à côté de la vie écoboté. La deuxième femme, ça n'existe pas pour nous les chrétiens là. Je vous exhorte. Oye ba kondi bango na pemanza na peso ko pratika ka ba masumu te ko ya ka masumu lokola mbuba. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Merci, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel notre Dieu soit avec vous, que Adonai vous accorde ce que vos cœurs désirent. Nous avons besoin de beaucoup de biso, mais étando pour nous kolanda samu malamu ya nkolo Yesu. Oyo azali nkolo mokonzi pe mobikisi na biso. Jésus-Christ azali couper sa biso ordre. Il nous a ordonné d'aller partout dans le monde, de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors, quelque chose n'a pensé en Zambé. Avant toute chose, nous sommes dans la prière, nous sommes Éternel notre Dieu. Pèsions merci le maître des temps et des circonstances. Véritable parolier, Dieu de la révélation, les saintes écritures déclarent, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. L'obé la peuple pelibotanayo, l'obanayo et pambo la biso, et memaboyambi pe repentance sincère, namomo inabiso. Na kombo na Yesu Christo ya Nazareth, na bondeli na basanto tolobi. Amen. Tolingi solo la mokie na likambo itali l'importance du souffle. Importance ya pema. Oyebi kolala kolamuka ezali libala te. Ezalaka titre académique te. Eza nomination sociétaire pastorale te. Soki moto alali pe alamuki ndimanga que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Contrôlez bien ta vie, mon frère. Tu dois vivre qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bazo zoa souffle de vie, mais azo yeba tina nzambe bazo tikila yepe mate. Kobanda janvier 2021, ko bénéficier le 8 il y a avril 2021. Élimination on est au salima.
responsable mais ba kufi azalaka directeur, directrice et secrétaire administrative de la société. Il était catcheur, judoka, boxeur, karaté, commandant lieutenant-major, capitaine étudiant, azalaka étudiante, choriste et gagneur d'âme, intercesseur, sangwabe prêtre, cardinal, monseigneur, pape, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, pasteur, révérend, mais na tongwa lelo azu opportunité. Faveur de grâce, azala sélectionné, comptabilisé parmi les vivants et les vivantes. Ce qu'on dit dans le souffle de vie, et ça n'a tina nzambe azotikela yo pema. Kolala kolamuka eza libala te. Eza lipana nguba te, eza koyeba na quartier te. Eza alliance te, eza charge to ki responsabilité te. Mais c'est la grâce de Dieu. Bible lobi asalaka bolamu na ye na bato oyo ye alingaka. Parmi bato nzamba lingi, ngana yo toza sélectionné. Ça là, examen de conscience, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont bakoufi batiki biso, bazali sunabo moité, bazala qui n'a pas malokola yo, mais le bazala souffle d'éviter. Moment na bango c'est sili, attaque ba kosala ba culte amine de liboso libimbe na bango, ba kotika la kondimela le susu nkolo yesute. Mais ngalo to jo opportunité to kotalisa yo tina nkolo apesi biso pema. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Ézéchiel 33 11e verset. Et le biboyi. Nasepelaka te ngai nzambe na liwa ya moto na masumu nazotikela moto ya masumu pema abongola makolo te abongola motu te. Bible détaillé lobi abongola motema na ye pona nini bolingi kokufa kati na masumu nzambe mutazoloba na kati na monoko na ye koyebisa prophète Ézéchiel loba na peuple na ngai nalingaka liwa ya moto na masumu te yaya nzambe accordé au souffle de vie. Pour que soit repentance sincère. La repentance, c'est la clé de réussite totale dans notre vie. Si tu veux réussir à la vie, réussite totale, mais vraie réussite totale dans la vie, c'est d'hériter le royaume des cieux et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Jean-Baptiste a joué sa peuple et a Judée. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a dit que vous avez matamba pembe na mituko kata kovo botika mandefu bolongo la mapapa na porte kilongo bosimba mayaka. Non, alors dit changez votre comportement, changez votre caractère, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est proche de venir. Pendant que vous trouvez grâce en Nzambe ya yame profiter na ngolu. Oza muyibi bazo kamote, oza ndumbo ozo sidate, oza ndoki ozo zikate, ozo demeurer na vie à péché, ozo vivre conséquence à péché. C'est la grâce de Dieu. Nzamba bazo banga yoto po koma kosala ki ndumba kilo, nzamba bazo banga yoto po koma sensei, nzamba banga yoto po koma maestro, mais qu'on a pour accorder au faveur. Grâce à Nzamba bezo sopana. Au moment que la grâce de Dieu est là, mais profitez à la grâce, bien aimé, c'est la foi chrétienne. S'éloigner dans la vie à la bêtise, le péché tue. Bible le dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Et le péché a la conséquence. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur est seul espoir. Conséquence à péché, les frères. Pendant que vous allez vivre les conséquences, c'était profiter de la grâce. Salez les Éphésiens chapitre 5, verset 16. Bible le dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. La Bible n'a pas dit que racheter l'année, la semaine, le mois ou le jour, mais racheter les temps. Le temps est dans la journée. Nakatia jeudi alelo, liwe koya, yesu akozonga, enlèvement kosalema. Écoute la position nini. Quand nakatia ba rendez-vous na mibali ya batu. Na ba rendez-vous na basi ya batu na vie escroquerie. Bible zoloba que nous sommes des passagers sur la terre. Liwe zali frère, oko kufa, yesu akozonga, enlèvement kosalema. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pendant que ngolo nzambe za ko se manifester kata vie na yo. Na yebi ke na RDC sokozo te maloba sur la repentance, Matthieu a prophétie ya repentance sans prophétie, ya ko sakola mabala poto bakbala nakate. Mais na yebi so ke tikana sunayo, la parole de Dieu c'est la véritable prophétie par excellence. Oya le bananzambe ratakate kongola zozi la pastera sakola atombi sabatalobi nzambe otalisanga yoza na libala Turquie sero na tokende Canada oza na libala France wana ba mene kobotama aopesa na pasteur Congo amen papa batika yo bakana biso oza ya nzambe archi Yesu yo kocha ba pasta ibenge na bamonde yo mvuluzi elephant di Congo mwana batangondo Maria yoza na mafuta kokoka do ba mene na ba crémation wana
pour ça libala poto changer prophétie. Il y a que libala les assuya poto tous les libala RD Congo libala ko uta na Bukanga Lonzo na Kenge na Bulungu na Doué na Kikwiti na Gemena na basankusu na lisala buende na binga na kula na bako na kisantu aoganga sans effet. Donc pour aller ça il faut ya Canada sans effet libala zo ko balanga ya Bukanga Lonzo na ko kende au nom de Jésus ya mo blandi pasteur na bino abanga kabatute to pasteur pote il faut banga yi pour ya to chamesha kabelo ya 32 pouces acha basi loko na mona popi ya tika na sunga yo. Nous sommes des passagers sur la terre. La mort existe, Jésus revient, jugement dernier existe, l'enlèvement existe et l'enfer existe. Pendant que grâce à Nzambe ezali, profitez de la grâce. Profitez de ngolu. Ça mo yibiti ozo kona te papa ka songona na monyote, bakangi yote, wana ngolu. Osando ke ozo mona te jusqu'à présent mo Nzambe za ko s'équiper na yote za na ngolu. Osando ma mozo va 4 lettres te si des yeux na note, wana ngolu. O musu akokomisa bike na akokomisa mkola basali kisa sida sida la punition Nzambe frère. Pendant que vous tambola ma belle frère, la mort existe et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Changez votre comportement, changez votre façon de vivre avec les gens. Pour la tinga na telemisa mongongo na katina nzela na yo na téléphone na katina tando ike koyebisa yo que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça l'importance du souffle. Pour la tika moto pe mate pour aluka mabala aluka kobota ke ndepoto à voyager non, mais pour moto azongela ye dans la conscience pure. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux jamais tromper ta conscience et le Saint-Esprit, papa. Ça, l'examen de conscience, pour comprendre que Nakati a vu nos cocos sabatunions sur mes mabanzons à yote. Ma banzon a cocos à yamote. Nous posons question est-ce que vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie? Parce que ça n'a pas tout le jusqu'à présent, balingi aucune église, mais pas de moussambe la terre. Or que moutasambe la terre, l'équipe moutou à l'église. Donc il y a aucune église. Il y a aucune église. Nous mandons qui s'escroc aventurier. N'importe quel individu a un droit pour une église. L'église va bien dans la mototé. Mais au Sambela, ils ont aucun misoté, ils ont aucune église, ils ont aucun fan dans la Zamba. Il y a le tendel, le zizi, la mangue, qui est dans la Zamba tendance. Au Sambela, ils ont dans la conscience. C'est la décision au fond du cœur. C'est le comportement. Au Sambela, ils ont témoignage. T'as la bizarre, nous avons qui ça va pas dans le monde de la frère. Aujourd'hui, on s'embête à cause de tema mabe moko lokola mutarata kozana ndoki. Et bien là, le lendo lokola mutesia bongi mozale lokote. Tika sunga yo. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Pendant que ngolo nzambe zo sopana, luko profiter de la grâce. Luko profiter na ngolo. Ngolo nzambe za likolo na yo pendant que ngolo wana ezali. C'est ça bien aimé, c'est la foi chrétienne, c'est un message tout bini. Poto yebisa bana na nzambe dirant toute l'année autozali oyebisa bana na nzambe bayeba kozonga na réflexion na présence ya nzambe ya tika na sunga yo bombo ina yo eza ya noko na yo te bombo ina yo eza ya mwasi ya bana na yo te. Le salut est individuel, la grâce est particulière. Pendant que ngolu nazo répéter koloba ngolu nzambe eza ko se manifester alobi na lingaka liwa ya moto na masumo te na tikeli ye pema abongola nde motema. Nous avons un uniforme à l'ingomba. Nous avons un la traduction de Michoko Libumu. Allian Kobate, Allian Moussounité, Allian la papa, Amela Gina Pétrole. Ça m'a bêté la traduction de la péché en église. Mais ça, ça m'a monté. La bonne nouvelle rend bon. Ça m'a monté. Mais tika kamoto nenga zala quitté. Ce qu'on coupe na liloba nanzam, ta vie changera. Pour dire qu'à la mimosala qui te pétala mon frère. Est-ce que il y a déjà un niveau à pharmacie pas d'autres qui se quittent à Kindumba? Il y a déjà une pharmacie pas d'autres qui se quittent à Kindoki. Il y a déjà une pharmacie pas d'autres qui n'est qui bang. Mutu wa mela kadiamba balolu kama mama kwa libi mwana zo mela bangi makasi ake na pharmacie balu kala kisi kinene kidiamba podoza diambe kitana nzota mwana na yaki dekani ya mate. Ya yeza la kate qui se sili sala masumu kati ya moto. Elongolaka kuluna, elongolaka muibi, elongolaka bakisi, c'est la parole de Dieu. L'évangile, la parole de Dieu est esprit et vie. L'évangile, c'est la puissance du salut de quiconque croit. Tika kokende église na baventure. Tika kosambela na lokuta. Jésus-Christ revient et bientôt. C'est ton salut, mon frère, ma soeur. Eza lobiko na yo za koluka. Moi si te mobali te banda te bakotso lola, le salut est individuel. Crois au Seigneur. Tu seras sauvé toi et ta famille.
nalingi tolakisa mona na nzambe moko passage moko eza na kati ya Bible. Je pense que bando banda kotanga Bible na otanga passage oyo te parce que banana bato mosusu balinga koignorer maloba nzambe. Alors la parole de Dieu nzambe mona débat loko la partie politique. La parole de Dieu est esprit et vie. Maloba nzambe eza partie politique te. Maloba nzambe eza la journalité. C'est une parole inspirée. Papa bato ba tchete mbela makambo nzambe nzambe ndimisa bango kombo na ye na nko ndakise ya Jonas atchaki teti. Et comme ça passe à la Jonas, andimisa Jonas et tinda wane ya tinda qui est dans l'ibumambis. Ce Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À côté il y a eu le niveau, il y a tandoïki au beti ekara a million d'églises au boy kokende a bénisson quelque chose au boya nzamba na makoki a kotisa yo mbeto yo hôpital na santos anamo ka transport au la bomate taxi voiture nous autant mona mowa nzamba ko permettre accident seulement pour les commis mitraille 40 santé on mati mbeto hôpital on va nous sambere na mbeto hôpital nzamba ko permettre une mission 4 na sangor joken dimi na clinique sans prédication. Malachie chapitre 2 verset 2 à 3. Kola loliboy et sana bilongi mosusu to bato mosusu bayoki maloba na ngai me babeti karaba boyi ko to sa maloba na ngai komi bayoki bato cité ba mettre maloba na ngai au fond du cœur te nazo zwa mapamboli na bango nazo komisa mbila kele mabe pe nazo zwa bilongi na bango na kopakola yango nyei ama soki nzamba tjelongi na yo farake lobi bakinwa na na kolongo na vina okomota mona libaba nzambe oba ko kama moyibi quelque part esi yo fana ko so bima bon moyibi bakanga ye ayiba saki mo ezaki na ba dollars parce que moyibi a démontré détester la personne pesa ki seka $70,000 moyibi ko bando luka lukia monita la si innocent moto nzamba pakole longini ta bazote ya ya zo bude nzamba ondimiso ko mona na kacha boloko a ondimiso ko mona na kacha prison nzamba capable ko memo kuna mais pendant que zo zo ngolu ya ko yoka ka biso bona niveau d'écran na niveau ya etando ki mes frères profitez à la grâce. Romains chapitre 10 verset 17 lobby, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que bien aimé basambo bazotea a pasteur bazotea évangéliste ba prophète bazoloba ta la génération toyo matal supoto loba kana paranzam est-ce que banda banda kotea papa yo koma mukolo age ya mukolo ya komi mukeno makasi no kokanga bana mike bakamuke sukali ma fioti ma nyonyo ma bousquelette ozoma te papa za kindoki yo so sala okotika kindumba te. Mon Christ a baptisé au nom de Jésus-Christ, un vrai chrétien affranchi. À côté de la vie impudicité, à côté de la vie écoboté. La deuxième femme, ça n'existe pas pour nous les chrétiens là. Je vous exhorte. Oye ba kondi bango na pe manza na peso ko pratika ka ba masumu te ko lia ka masumu lokola mbubate. Nous allons même devons résister au diable, mais fouiller l'impudicité. Mais il faut qu'il m'en ait comme. Batel ma camarade na comme moi Yesu na benga na maso atikali bolumbu na misu na ngade au ki mate. Moi soit za bolumbu liboso na basali la makolo. Bandamba mukima. Joseph akima ekobo abima premier ministre en Égypte. Nazo peso conseil frère, c'est discipliner cette année. Soit décision au fond du cœur, il y a pour pratiquer voie nzambe. Soit décision au fond du cœur, il y a pour tambour aliment. Soit décision au fond du cœur, il y a pour éloigner la vie à la bêtise. Parce que le péché tue, je le répète. Le péché a la conséquence. Romain le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et seul espoir. Naye kupakula masumu no mantekate. Naye kutia masumu na yombelite na chila Robert. Mais na voye bisoke le péché a la conséquence. Pendant que vous avez vivre les conséquences c'était tika. Bible zolo va cesser de faire le mal. Jean-Baptiste Salobina bato botika ko sala mabe. Bokonza likole belemi. Évangéliste David, lubata lukwela. Dieu pas bibi na miso na yo netando ko yebisa yo cessez de faire le mal car le royaume des cieux est proche. Le chef de l'église, le grand patron, Jésus-Christ de Nazareth, revient et bientôt. Papa, le mot bientôt, est à calamité. Le chef de l'église a sous-zonk. Il faisait lui racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais quand les amabés sont battants, le lomoni amo, mais l'obéza yayote. Proverbe chapitre 27, verset 1er, lobby, ne te vante pas pour des lendemains, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Moko la botaka, ana bana mi bala botaka, abotaka bonheur,
ton malheur pendant que grâce à Nzambe sopana nikolo ya vie na yo profiter na ngolu s'éloigner na vie ya bêtise tika misala ya molili Nzambe azobango te pour 450 km Nzambe azobango te pour oza grand sorcier à famille mais Nzambe aza ko accorder aux grâce Nzambe azobango te pour le monde comme Patrick okomi dépend na ma grand maestro terre Nzambe azocorder aux grâce pendant que ngolu ezali frère cessez de faire du mal pratiquez-vous à faire le bien et tu verras la gloire de Dieu dans votre vie. C'était l'évangéliste David, messager de la bonne nouvelle. Oyozo yamba na niveau etandoike na kati na faveur Nzambe pe na présence ya nkolo. Ezali mosali na Nzambe na kati na église cité de David oyozo bina veni travail numéro 79 quartier 5 Mapela na commune ya Masina na kati na congrégation Céphések oyozo dépendre na kati na église du Saint-Esprit au Congo et c'est un cycle qui dirige son éminence l'apôtre Tambulukoki Ignace Abraham Néhémie na ngina yebisa mwana Nzambe waza na kati na etanoiki sur la biso azui faveur grâce à Koti vous appelez frère landaka biso malobo tozo pesa yo soki oyoki biso osaleli koyoka lifeleza ya yote soko saleli koyoka passe eza ya yote Nzambe akoyeba ko délivrer sur tous les plans Bible bibino ko salela ngai ngana kolongola baladi na kati na bino kola ko salela yo na nini kola kolongola baladi comment pendant que yo zu décision ya ko s'éloigner na ba bêtise oyebi baladi ye na nzela lisumu parce ye na nzela lisumu mais kakatano nyonso tozo vivre na sena moyo ye na nzela lisumu mais soko lingolongo mwana sena moyo zongela Nzambe parce que Jésus-Christ a frappé poitrine à l'objet dans Jean chapitre 14 verset 6 à l'objet je suis le chemin la vérité et la vie zongela Nzambe nzela ozokene nzela mabe zongela nzela ya Christ nzela ya Yesu ndeko pesa osali parce que Yesu a l'objet dans Jean chapitre 15 verset 5 à l'objet sans moi vous ne pouvez rien faire ozotanga tanga na Nzambe ya ozoluka luka na Nzambe obali zala na Nzambe na libala nyonso osala sala ngo na Nzambe osala makambo ya ndero ya Nzambe te oti ozwa succès te otika ko réussir te otika ko pamba te mais soki o associé Nzambe okwene ko kweya na kati na Psaume 74 verset Psaume 74 verset zolobake na Nzambe longo tolonga bambuna na baza muke yo tande Nzambe zana na Nzambe c'est fini parce que chaque nuit chaque heure Dieu ayaka na motema na yo ko vérifier ko contrôler yo parce que zali sika mosute Nzambe talaka na nzota moto lokola motema c'est pour cela que je yo contrôlez bien ta vie surtout autant pour la bien repentez-vous sincèrement et abandonnez tous vos péchés retenez ce qui est bon dans la vie rejetez ce qui est mauvais attention koyaki telema popola bilamba zo force banda kolanda nkolo Nzambe oboya yo talobi vous tous qui êtes fatigués chargés venez à moi je vous donnerai du repos azotindika biso koyebisa biso revenez à moi tel que vous êtes boye pana nga ndenge bozali ya kobanga te na bomaki na yiba ki bongo nda pasteur azoteya ke na bongo na mutema est-ce que Nzambe oyamba nga oui Nzambe oyamba yo ana posa na yo na mwatini mosali na ko benga yo ana posa no yanga biso kozwa décision tika mabe parce que so contrôler le motema na ozana posa ke omona loboko ne ko mona na façon na vie ya accélérer na vie ya kinduma ya bakisi moyimi ya makama mabe zo sala prozo zo mbongo na sala kinduma na pesa offrande ko banga te Nzambe boya kama bunza te Nzambe ya makama bunza nyonso mais Nzambe boya kama sumuki base na peli na ye lisume kabola kama moto na Nzambe mais alobi na limite mosumuki akufa na vie ya masumu ya mwati dinga na yebisa yo zongela ye soit décision au fond du cœur ya ko abandonner l'ancienne vie la nouvelle vie soki olingi nkolo asala le bolam décider na tombo lelo décider na journal lelo décider pendant kozolanda biso ya kozwa décision définitive ya kozongela Nzambe dans la conscience pure et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire et tu seras béni tu seras sauvé toi et ta famille na termina fortifier ndeko moko na isa moto moko banga Nzambe persévérer jusqu'à la fin celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé tikaite nkolo Yesu mosumi na kokamu Nzambe na bikeke tata na milimo a visiter yo biso no songo kende ko planifier vie na yo mabelo onyata Nzambe apesa moi possession parce que soko j'ai déjà décision kozongela Nzambe nyoso na vie na ko comment facile
Ce que je décision que je nzambe oyo kufaki kosekwa elalaki ekolamuka ebungaki ekomonana elakeli limabe ekokoma lipamboli pe ekobika faveur ya nzambe pe ya bato tikaki nguya molimo santo ezala rempli likolo na yo tolingi toyebisa bana na nzambe ya mboke to clôturer émission na biso totikalaki plus au moins oyo ezali na 3 minutes pour que aussi cette émission mais nakoyebisa bana na nzambe nyonso tu bazolanda biso tozwami na avenue travail numéro 79 quartier 5 Mapela commune ya Massina entrée de quartier Rai avenue travail 79 oyo azoteya yo nde mokambi ya cité de David na avenue travail tikete nkolo yesu apambula yo nazopesa mbote koleka mingi na bato nyonso baolandinga na niveau etandoike na niveau ya batelefone na niveau ya télévision tikete faveur ya nzambe mpe ya bato et accompagner nzambe nanga fortifier yo ce matin je te communique la vie je te donne la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth croyez en Jésus-Christ tu seras sauvé na pesi mbote batata na ngai tambulukoki Ignace Abraham Némi et na pesi mbote pa ya son éminence l'évêque général Soni Kafuta Rockman papa nanga Joko Sandalaka moto ndele Galilée mama Potre Maria Longisi na pesi mbote kolika pa ya mama Igete mbote makasi na bana na nzambe nyonso balandi biso na etando ike faveur na nzambe pe ya bato et accompagner ko kanga miso tialo boko na motema na zobondela très Saint-Père au nom de Jésus-Christ et de Nazareth il est écrit d'aller partout dans le monde de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Dans la profondeur de la foi, parce qu'il est écrit, il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamne. Mais sous mon côté tellement de soucis, il a une décision. Fortifié. PC Makaso PC qui sol à comment qui apôtre Paul changer identité na yelo kolo chanda qui ya Jacob à comment qui Israël molongi identité ce qui côté na bango ina bango témoignage ya kitoko la tasiko vina bango ba pagano ba dimina yo Yesu na nzela na bango bango la bango nyoso tu bana ndibiso na nzela etandike na kombo na Yesu Kristo amen zama kombo la papa Charlie, papa, nzambe na pambola yo, nzambe pambola, andoko ba yemaki biso na régie, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Wow. OK. HP Media. La chaîne qui vous édifie.